Oui, nazoki coup de fil moko kaka la ndeko nanga wana yebisaki ngai ke fond fasali AVC. Epesaki biso pasi age eza nani akokai kotika biso boye te. Non, c'est pas du corona. Corona mutu nyonso kaka soka belika corona ya wapi wana. Corona te alaki asalaki AVC, après AVC basalaki examen. Ça n'a pas jusqu'à présent. Pas sur les autres continents toujours. Nalobi na yamba kaka lobi nanga fanfa ya lisuta kufi. Donc elle a qui choc mon repalanga donc bon après ça tu comprendre te to monika tongo moko boye ba bengi biso na suzer atongo bon akufi problème wana docteur vraiment lobaki ke eloko moko ya mabe eza nango te. Et papa Wemba apesa ki fafa de molokai pour aller musicien papa Wemba. Ndeko langa benga kinga na ba 6h du matin ngape na vanda kawate na vanda na France. Comment on a dit non? Naza grande sœur nae. Ah, eza passé parce que vraiment liwe za ka passé ata eza bato bana okufa banda kala mais soke ye okomona oka lokola likambo liboso. Ndeko langa benga kinga na ba 6h du matin ngape na vanda kawate na vanda na France. Voilà. À 6h du matin, na monika téléphone à 6h na bangi. 6h pour la nina ta tongo ngoye ali mais 6h téléphone lero c'est que likam. Na lobina yamba kaka lobina nga fanfa ya lisuta kufi. Donc elle a qui choc mo repalanga donc tisi ko nazo kamwalanga rokamwa nzoka soki choc eleki rondima te nazo kamwalanga kaka tisi ko nazo ndimalanga te kende akufi nazo kamwalanga kaka. Oui, nazoki coup de fil moko kaka la ndeko nanga wana yebisaki ngai ke fond fasali AVC. Ngabi lokola za na poto et ko marcher ko sala bien kitoko donc nzamba sunga kaka na taki na ba prière ke nzamba ko sala kaka maladie yaka nzamba moko ali mokonzi ya guérison ako guérir. Voilà. Non, parce que n'importe où elle sur au continent hôpital, faut pas ça là yo examen. Nous autres on se bat vraiment à part AVC wana et l'autre nini c'est pas ça qui. D'après ndenge de kolanga ebisaki ngaponga laza kunate sur place. D'après ndenge de kolanga ebisinga AVC asala qui c'est les kaki. Cela veut dire que AVC les qui donc voilà quoi kaka kiné hein. Ba kiné pe ala ki l'hôpital ba ko sala ba kiné après ça na contrôle de ba sala ke examen nyonso ya nzoto mobimba ba ko mona kala ki na moi problème moko ya pancréas voilà na problème wana docteur vraiment lo baki ke eloko moko ya mabe za nango te bon après 2 jours na okao kufi c'est ça moi après naza retourner est-ce que vraiment qu'est-ce qui s'est passé parce que AVC si le docteur le baki ke à côté pancréas voilà c'est pas grave akozoka ka ba traitement bon akufi ndenge jusqu'à présent point d'interrogation na likambo wana. Bien sûr, pourquoi pas poto va découvrir qu'est-ce qui s'est passé au moment docteur Alobaki que voilà tout va bien donc il y a un début à maladie ça va la romelaka baki Cécilie après 2 jours voilà tout ma camion s'est changé mais même il faut se poser la question
Alors le cas bango baza kuna peut-être ba ko poser ba question na ba médecin ndenge ni salameli la modèle wana ke balobaki tout va bien, c'est le début. Après ça un moment ça a changé, voilà. Parce que ça fait la une des journaux à Kinshasa. Il y a des informations qui circulent, les gens que Adaki a été un corona et tout, voilà, vous partagez cet avis? Non, c'est pas du corona. Corona, moutounio sokara sora belika corona ya wapi wana. Corona alaki astalaki AVC, après AVC, bastalaki examen général so koti na hôpital ko na poto ba kosala examen nyonso ba yebake à part wana maladie ni so ezali. Alaki na problème ya pancréas, c'est pas du corona. Alaki corona te. Ah, ouais. Ok. Bon, message kaka oyo azala mawana ye pena makasa za okanisa ye vraiment eza bien za kitoko parce que azali moyembi oyo penza yembaki pa binisaki tout ça boye azape aza mutu moko calme azalaka ne pe na ba problème na batute tu vois. Voilà, mais on peut ça kaka c'est ça mawa parce que vraiment que et là qui moment oh ya ko tika bisote parce que ana nous jeune na ko koloba na ndenga musique azana nous jeune là qui na temps mingi ya sala suma kambo kitoko. Voilà. Bonjour. Ngana za moko ya bana ya Fafa de Molokai. Wana zali oncle na ngai leka mama na ngai. Epesa ki biso pasi age zanan akokai kotika biso boyete. A déranger pe mitema ya libota. Toza kolela pe tokobosa na kaete. Nzambe kaka ayamba molimo na ene kimia. Ya sangaliwa penjo oyo konkana bien te e boujaki biso penza e sal biso pasto nzima ite po age zanano kufina 63 za age zanano ebele e pesa biso pasi ndeto kokoloba oncle na biso Fabrice atika biso boy mote Comment on Jackie Koubiala Fafa de Molokai azali grand frère na ranga na landi. Ya bota minga na landi. Sango wana tan ekomela ngai vraiment sala inga pasi makasi. Pona père de grand frère na ngai. Sala inga pasi jusqu'à présent. Pas sur les eaux continuent toujours. Na kokate. Comme on a Fafa, de Papa Wemba, après ça qui est Fafa de Molokai, pour aller musicien Papa Wemba. Azalaki nano malade, ya saki AVC. Bon, on m'a dit qu'à porter un traitement. Comment qu'il est bien. Bon, après ça, tu comprendre tu as tongo moko boye ba bengi biso na sujet à tongo bon akufi talaka soko kufi mutu na yo propre donc vraiment et pesa ki biso passe makasi ye a mwana papa leki na ngai o pena papa ye papa na ngai papa na ye yeah, tami alors ba akoli awa esika alipo ba yaki na matadi le papa bango akufi papa abiso a récupérer bango ba yeto koli esika moko donc aza pena grand frère merci papa